ezouta na ba jeûne et prière na ngai te. Amen. Amen. Elingi koloba nini? Oh non, naza na besoin ya musala, nazosambela nzambe mpo nzambe apesanga musala. Non. Oh, naza na besoin ya mbongo, nazosambela nzambe mpo apesanga mbongo. Non. Oh, naza na besoin eloko boye, nazosambela nzambe mpo asunga nga nango. Non. Oh, naza na besoin ya baaffaire nasala boye. Non. Donc, nyonso nzambe aza kosala na ngai ezouta na ba jeûne pe prière te. Eza kouta na mabondeli ya komba pete. Oh tumba feu beta maboko babombe na munguna. Non. Amen. Amen. Makambo nzambe azosala eza makambo oyo nzambe aza kolobaka na ngai. Balingami ndenge naza koyebisaka bino soki mutu abongoli motema na ye andimi nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, mutu wana aza kozonga na makanisi na nzambe na mabongisi na nzambe. Elingi oloba nini? Makambo oyo nzambe akana mpo na yo, makambo oyo nzambe abongisela yo na mokili oyo mpo yo osala mpe okokisa yango ekoyeba na kosala. Maintenant, problème na yo mukolo na mukolo sala oyo nzambe aza koloba na yo kosala. Sala kaka oyo nzambe aza koloba na yo kosala. Ye moko akosoki pe na makambo oyo akana pe aloba na tina na yo. Soki tozwi bomoi ya Joseph, makambo nyonso oyo amona na bandoto na ye wana esalama to esalama te? Esalama kaka ndenge nzambe alobaki. Bandeko na ye bayoka baboya makambo wana esalama, balukaki koboma ye me bakokaki koboma ye te mpo makambo oyo nzambe alobi esa nini esalama te. Tango baza kobwaka ye na libulu ezalaki baboma ye. C'est ça. Après oh non toteka ye kaka tokomona siko bisika nini bandoto ne wani kokokisa tonguma mele lisusu ndenge nini po tokozala esu ensemble te akokende na ye osika tokomonaka lisusu te. Tango bazogumamela ye bazoyebaka eza ye wewe ka mokonzi moko boye. Balingami nzambe aza penza nzambe. Ça veut dire soki alobi na yo likambo akokokisa kaka ndenge oyo alobeli. C'est ça. Problème au biso tozana ngo que soki tobongoli mitema na biso tondimi nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi tokomi koluka nzambe akokisa bosenga na biso. Naza koyebisaka bino mikolo nyonso wana bomu ya bokristo te, parce que tango yo oza kolinga nzambe akokisa bosenga na yo elingi koloba ke yo oyebi makambo nini ebongi na bomoi na yo, oyebi nini esengeli na yo, oyebi ndenge nini bomoi na yo esengeli kobongala. Amen. Ozoloba na nzambe tala soko salibu soko salibu soko salibu bomoi na nge kobonga. Mais nzamba za koloba na yo ete yo omiyebi lobi na yo oyebi pe yango te. Maintenant lobi na yo oyebi yango te, bomoi na yo oyebi yango te. Ndenge nini sikoyo yo ozokanisa ke o soki nzamba sali boye nde bomoi na nge kobonga ebonga ndenge nini? Amen. Amen. Balingami Biblia elobi
mutu aza ya masumu azobotama na masumu. Ndenge oza ya masumu obongili na nini? Na kufa. Bomoi eza tango mutu aza na nkolo Yesu. Nde bomoi eza. Soki mutu azangi nkolo Yesu, azangi nini? Azangi bomoi. Molingami. Ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ozwi bomoi na seko. Amen. Maintenant, bomoi ya mokili oyo, bobonga na mokili oyo, bopambolama na mokili oyo, osengeli pe kozala na nani? Na nkolo Yesu. Soki oza na nkolo Yesu te, okobonga te. Nalobi boye, ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi ozwi bomoi ya seko. Bomoi ya mokili oyo eza te ke ndenge ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, bomoi ya mokili oyo mapamboli ya yo, bozwi ya yo, misolo ya yo, mabangu ya yo, mituka ya yo, non. Pona mokili oyo mabango ezala ya yo, misolo ezala ya yo, mbongo ezala ya yo, osengeli pe ozala nani? Na nkolo Yesu. Maintenant, tozalaka na nkolo Yesu ndenge nini? Po bomoi ya mokili oyo ezalela biso malamu. Tozalaka na ndenge nini? Tozalaka na ye na liloba na ye. Amen. Amen. Tozalaka na ye na nini? Na liloba na ye. Na likambo oyo aza koloba na yo. Na likambo oyo azali kososolisa yo na tina na mokili oyo. Balingami, nayebisaki bino eza soki 2021 ou 2022 oyo Nzambe alakisaki ngai kobanda 2026 tina 2050 aza makambo oyo ya kosala na nga mpe elongo na ngai. Nayebaki te makambo yango eza nini. Nalobaki na bino banda tokutaki mbula oyo mokolo na mokolo eza na makambo oyo Nzambe azali koyeba na kosala. Ndenge naza koloba na bino boye, naza kozela visa ya Brésil. Soki visa ya Brésil epesami, bayebisaki nga deja kutu esi epesamaki. Nazozela lobi nazwa passeport na ngai na visa yango. Soki ndenge balobaki na ngai ndenge ezali, mercredi ezoya nazotika bino nano na Congo, nazokende na mokili ya Amerike na Brésil. Naosala kuna 2 semaines. Oui, ndenge dio naosala 2 semaines. Ah. Amen. Amen. Eza na batu oyo balingi kosunga biso na misolo pona misala tozali kosala. Eza batu oyo baza prêt kosunga biso na misolo na misala tozosala. Ndenge nazali kokende balobi bandeko wana baza pe basali ya Nzambe. Alors soki balobi keno bapesa ngai esika na partage maloba na Nzambe na esili naoyisa yango keno na ye mikolo ebele te naozonga na ngai. Mais soki bolingi na izonga na ya kosala musala na mois d'août tango na kozwa congé na ngai mois d'août baloba non yaka. Maintenant mbula oyo ole nakende lisusu na kindu ndenge nakendaka
tokei na biso kuna tout un mois kosala mosala nzambe. Amen. Amen. Nabondelaki te ke non nzambe pesa ba voyage, nzambe pesa ba voyage, non. Nzambe na bondambe na ye. Nzambe na bondambe na ye. Nzambe na bondambe na ye. Balingami, nzambe aza nzambe. Nzambe aza nzambe. Toza kolekisa ntango na biso na komitungisaka na oyo biso toza komona na oyo biso toza kokanisa. Nzambe aza nzambe. Donc mercredi nazozwa mapapu na yo. E ndenge nzambe azalelaka mutu nyonso oyo ayokaka nzambe soki amoni mutu mosusu oyo ayokaka nzambe ayebaka ye, ayebaka non oyo mpe ayokaka nzambe. C'est ça. Papa ntango mosusu oza na likambo ya koloba na biso yaka nano koloba na biso. Balingami, naza koyebisa na bino ete bomo ya bokristo eza ndenge ozokanisa te, eza ndenge ozolingela te. Makambo mosusu tika yango nanu pembeni, tika nanu pembeni. Ozo lela na nini? Alors, nayebi te ndenge Joseph abandaki kokanisa na moment nyonso oyo abandaki kolekana na mikakatano kilikili. Me nazoyeba kaka ntango azolekana na kati na mikakatano wana nzambe atikala kotika ete. Amen. Amen. Nga nayebisi bino ke na traverse période moko ya basi penza ya compliqué, mais nzambe atikanga te. Eloko nini na yaki ko comprendre que nzambe atikanga te parce que ata naza na kati na mikakatano ya ndenge nini posa ya nzambe esilaka te, posa ya maloba na ye esilaka te. Mukolo moko te na baya makambo ya nzambe, makambo ya nzambe, mukolo moko te na baya kosalela nzambe, mukolo moko te. Banda na bongo mati lelo nazala kaka na esengo ya kosambela nzambe, ya kosalela nzambe, ya koyoka maloba na ye, ya kotanga maloba na ye, ya ko banda na bongo ma seconde moko te. Malgré makambo eza ndenge nini, eloko moko te na kutana na yango, likambo moko te na kutana na yango oyo zangisanga posa ya nzambe to posa ya maloba na ye eza te. E na wana nayeba ate no nzambe aza na ngelongo. Eza soki mutu akomi muzika ya nzambe posa ya nzambe esila, posa ya maloba na ye esila. Eza donc balingami, nzambe aza nzambe. Nzambe aza nzambe. Tika komitungisa na lobi na yo oyebi yango te. Tika komitungisa na bomoi na yo oyebi yango pe te. Mutu ayebi bomoi na yo nzambe, mutu ayebi lobi na yo nzambe. Balingami, ngai nzambe aza kosala makambo na ye na ndenge na ye. C'est impensable. Omoni naotaki koloba na bino ke non tala
mopiko moko boye eke na nani na banque. Nazalaki penza na idée moko kutu te. Nakutani na directeur moko ya ndeko na biso abilanga me ngai naza na signature yaka kosenga ngai mbongo ya nyongo na kopesa yo. Bon, tango ayebisi ngai nayoki kaka tomeki kosola na moninga mosusu abi me mbongo tozozwa na nyongo wana soki tosali ekonomi ya mbula mobimba toki na biso kozwa yango. Nga bi alors natika na ngai na ba intégrement ndo kata ngai natiki na ngai. Me Nzambe na mabongisi na ye abite kotika te kende. Tango na kei nasali ba calcul de minute ba 80 boy. Soki na balongoli ba nyongo msuna zaki na ngoli boso etikali mbongo mwa muke. Bon, na ebisie na bi abakisa ngabi aisi me olingi to bakisa combien? Na bi ka mettre ka kolobo on tia 120. Abi oui na kotia. Là, bon, ça va. Tout va dans la biso. Et yango pende salami. Nzamba yebaki na mbongo wana. Lupango ya nani ya Lubashe somba. Lupango ya nani ya Mwanda isomba. Tere ya Mwanda isomba. Balingami Nzambe aza Nzambe. Nzambe aza Nzambe. Nga naza koyeba penza te soki nakoka koexplike bino budele nini. Nakoka koyebisa bino ndenge nini. Ete pesa. Nayebi te soki ba te lisusu bino budele nini penza. Nayebi te. Tika kolela lela. Lobi oyebi yango te. Yope omiyebi. Wayebi yo nzambe. Nzebi yo nzambe. Nga na yebisa bino. Natika ba prière Nzambe pesa na sala ka musuki. Mais na lobi na yo te que on sala ba prière on te non. On dit ba prière na menga na sala ka nanga musuki. C'est ça. Parce que ba prière yo Nzambe pesa na kobanda ko senga ndenge nazo monela na kobanda ko senga ndenge nazo lingela. Or ndenge Nzamba zo monela pona yo. Ndenge Nzamba zo lingela pona yo. Eza musika na oyo zo kanisa. Eza musika na oyo zo linga. Musika. Musika. Amen. Amen. Balingami. En tout cas, na expérience muke nazana ngona Nzambe. Non. Nzambe aza oyo akokisaka maloba na ye. Nzambe akokisaka maloba na ye. Nzambe akokisaka maloba na ye. Alors, nayebi te soki yo ozozwa Nzambe mabe na likambo nini. Oza d'accord na Nzambe te na likambo nini. Nayebi te. Yo na likambo nini yango ozosepela te na Nzambe. Na likambo nini yango yo oza d'accord te na Nzambe. Molinga. Na likambo nini? Ndenge naza koloba na bino molingami, Nzambe akokisaka maloba oyo alobaka na bana na ye na basali. Akokisaka.
soki nzambe alobaki na likambo yeba ke likambo wana akosala akokokisa yango ndenge na bande koloba na yebi te Joseph na momwana so bande komitumisa so ndenge nini parce qu'à vrai dire Joseph vraiment amona makambo amona pinza passe amona passe. Alors Satana alukaka mpe kobebisa mabongisi ya nzambe na bomo ya mutu. Nzambe pe alingaka pe kotala mutu soki azali continuer toujours kotalela ye. C'est ça. Makambo mosusu nzambe akoki koloba na ye boye, me makambo wana eza penza nanu kosala mabongo te. Nzambe pe azala besoin ya komona est-ce que oza toujours kotiele motema to te. Oza toujours koza na confiance na ye to te. C'est ça. Et po okoka komitungisa te na bomoi na yo, molingami zala mbamba na makambo nzambe aza kolobaka na yo. Soki nzambe alobi likambo, sala nyonso okokisa likambo wana, zala nsima ya likambo wana. C'est comme ça. Zala nsima likambo wana, mbamba penza na likambo wana, kotika ngo te. Mais yo kozala nzambe alobi no boye oze sukuna te, nzambe alobi no boye oze sukuna te. Ngana non. Et na tangu nyonso na lukaka quand même pe bolamu ya nzambe balinga. Il faut pe ko luka bolamu ya nzambe. Il faut pe ko luke sengo ya nzambe. Toki kozala na nzambe kaka te po na nga non. Na yebisaka bino nzambe akela biso mpo na ye. Ndenge obotama mwasi mpo na ye, ndenge obotama mobali mpo na ye, ndenge oza na bomoi boye mpo na ye. Nzambe azotika na bomoi mpo na yo te, non, mpo na ye. Mais soki yo ozokanisa neti yo oza na bomoi na yo ozovivre ndenge ozomonela wana, mena nzambe aya kosunga yo na bomoi na yo wana, non. Non. Balingami kokangama na nzambe, kolinga nzambe, kosala ndenge nzambe azali kolinga za kosepela, eza ya mutuya na mokili oyo, eza pe ya mutuya na mokili oyo eza koya. C'est comme ça. Na yebite na kosambela na yo okanisaka na oyo nzamba kopesa yo na mikolo ezoya. Apôtre Paul aza koyeba ke non motole na ngai eza kozela nga nzamba kopesa ngango. Donc eza nango possible toza na mokili oyo toyebi déjà ke non nzamba kopesa biso boye. Et oyo nzamba kopesa na biso nde ekokomisa biso lolenge ya oyo nzamba kopesa. Eza na bakombo ya sika oyo nzamba kopesa, eza pe na biloko ya sika oyo nzamba kopesa. Donc soki ozwi biloko oyo nzambe akani na yo, mbala moko bomoi na yo ekomi kolandana na ndenge oyo nzambe apeseli. Sikoyo yo na lola na lola okozala ndenge nini? Eza na bato oyo bazalaka pembeni ya nzambe, eza na ba ange oyo bazalaka pembeni na ye, eza pe na ba mosusu oyo bazalaka mosika na ye. Alors soki déjà ba ange eza na bao ba ange baza pembeni na ba ange mosusu baza mwa mosika, bo sikoyo na bato eza pe na bato oyo bakozala pembeni so oza mosika. Yo sikoyo ozala parmi bato na yo ozomitungisa kaka
nase na moi awa, pas de problème. Nase na moi awa. Mais na mukili oyo eza koya. Yo kozala nani? Nkolo Salobi akohonore kanisa obengo na kotala batu nyonso mokili mobimba. Yo wana siko bazobenga yo ozwa motole na baange na batu bikelekele. Nkolo zoba mosali ya malamu, osalaki mosala malamu. Kalinga. Donc, yo ça na souci na mukili zo ya te. Balingami ndenge na lobaki na bino bon. Naza ko comprendre te pona nini bana ya koinonia baza ko landa lokolo ya tata na bango te ya koinonia. Mokili oyo eza na ngonga oyo tokotika yango. Eza na ngonga tokotika yango. Tozotika yango pona mokili ezali koya. Kala te nkolo azoya. Makambo nyonso oyo esengelaki ekoka kosalama avant nkolo aya esesalami nango. Esesalami. Lelo Satan aza na bokonzi ya kokamba mokili mobimba. Aza na bokonzi ya kokamba mokili mobimba. Ba telefone na bino ezozwa nanu ba signal par rapport na ba antenne. Oh, ba antenne. Na mikolo eza koya ba telefone ezo na tina na ba antenne te parce que kobanda kosala mbala moko na ba satellite. Donc atoza na katikati ya zamba osola na yo pour dire que elembo wana ya Satana ntango bakotia oyo yango oza na esika ya kobatama te, oza na esika ya kokima te, parce que lelo telefone ato okangi yango ofungoli te. Mais ndenge oza nango kaka ya boye bakoyeba bisika yo ozali. C'est ça. Maintenant bilembo oyo ya Satana na mbunzu to na liboko okimela wapi? Nzamba aza malamu baye oyo ya ye makambo wana ekozala na bango te. Tango bango baza na mapata Satana aza kosala makambo na ye wana na mokili. Molingami ozo yaka mercredi, ozo yaka vendredi, ozo yaka dimanche. Pona yo osambela ekomi nango momesano tokendaka biso église toyoki mateya tozongi. O mercredi toye prière tozongi. O vendredi toye prière tozongi. O dimanche toye prière tozongi. Donc epai na yo esikuwa oza na souci te ya koyeba nini Nzambe alingaki na ngai lelo, nini Nzambe akanaki na ngai lelo. Obandi tongo olamuki ti butu olali sans koyeba mokolo ya lelo nini Nzambe abongisi pe akanaki. Ndeko sambela ngwana balingami
nayebisaka bino oza nzoto, oza molimo, oza elimo. Nzoto biloko ya kolia na yango nyonso yebi ya nzoto. Elimo na yo âme eliaka boyebi, âme eliaka boyebi. Boyebi ya malamu ekosunga âme na yo, boyebi ya mabe ekobebisa âme na yo. Molimo ya misato eliaka bonzambe to bosatana. C'est comme ça. Esprit na yo eliaka soit ekolia biloko ya bonzambe, soit ekolia biloko ya satana. C'est comme ça. Maintenant yo ozotungisa makaka pona nzoto na yo. Mimolimo na yo, elimo na yo, hein? Am na weza na besoin ya boyebi, boyebi. Eza na besoin ya boyebi. Am eza na besoin ya boyebi. Esprit eza na besoin ya nzambe. Eza na besoin ya présence ya nzambe. Esprit. Balingami ngai naza na bomoi kaka moko, bomoi ya bonzambe point bar. Nalala nalamuka nazokanisa nzambe, nazoloba nzambe, nazomona nzambe, nazoyoka nzambe. Bisika nyonso nazali kotambola nazomona nzambe, nazokanisa nzambe, nazotala nzambe. Naza na ngonga te ya kotala bomoi na nga, naza na ngonga te ya kotala makambo na nga, naza kuna te. Nzambe na bonzambe na yazosala. Nayebisaki bino bamikanda ya ekole baza konani ko-signer groupe scolaire Koinonia. Maintenant bayebisinga poto signer, ministre a signé arrêté na bino ya école Koinonia. Il faut bobanda déjà kotonga. Tout le monde a déjà ba mire ya école ndenge ezali. Nazalaki na ba photo ya nani ya fondation babite mire nde etelema fondation te. Ndenge naza koloba na bino boye tokosala 13 salles, 16 salles. Non, 18. Pour ça, 18 salles. 13 salles à primaire, 5 salles à maternelle. 18. Maintenant, tout ça qui déjà fondation Moko, il y a Mabanga, Bamoelo Wana, pour 9 salles. Mais il fallait qu'on continue la fondation de Mabanga. Na ebisi bango que soki bosali sale moko ya fondation de Mabanga nde boliki na salle ki botia te mulongo e banda ko ti boui non. Soki bosi si ata 5 salles wana botie fondation ya Mabanga botonga déjà likolo. Ndenge na zolo baboyi. Mituka ya Mabanga wana 10 déjà. Baye ko sopa wana. Bande kona basi sa yiko timbola 5 salles. Lundi dani samedi awa bazotia pe Mabanga na kati kuna. Donc toko makaba mercredi jeudi bakomi kotonga déjà likolo. Ba brique ekuite wana déjà pembeni wana déjà bazui déjà 10 000 briques. Baotonga. Donc 2026 2027 Tozo Banda maternelle na première na deuxième primaire. Nazana besoin de que non nazwa bana ya 3e 4e bana nazana besoin de formation. Piso beaucoup de topé ça banga. C'est comme ça. Bana na maternelle na kinduguna. Ba banda ko yeko la déjà na ordinateur.
bana matériel obeta ordinateur déjà pour ça les kozala ya koyekola naza vraiment na besoin na pesa penza formation moko penza ya malamu na bana et bana nyonso ya mayele oyo bakobanda kodistingue baboti na bango bafutela bango minerval te nga nde muna kwando prendre bango en charge minerval ngai bana nyonso ya mayele oyo adistingue kaka yo parent komitungisa te na ofutela mwana na yo classe na ye balingami makambo naza koyebisaka bino eza oyo eza kosalamaka sikoyo nayebi te pourkui bozomona kaka lelo naosola ndeko moko ya kindu azoloba na nga merci na bisika naza kosomba nga nayebisi ye naza kosomba bisika me bino bosengeli bozala capable kindeko emonana na misala koinoni emonana na misala bisika nyonso tozofungula mangomba kuna mpo bana okini koteya c'est ça mwanda tokodemare lingomba mbuloni Lubumbashi tokodemare lingomba mbuloni Kisangani c'est possible aussi Uvira ezalaka déjà mais toza na terrain te mais tokosomba parcelle na Uvira tokosomba na Kisangani na Lubumbashi na Mwanda c'est déjà acquis. C'est ça. Musala eza nene basali bazamuke balinga yongi okende koma musali na Mwanda te. Amen. Amen. Et puis na lingomba na biso na sina lobi na bino musala ya mpunda eza te basali bakozala na salaire na bango basali kozala salaire na bango omonaki bangulu déjà ebotaki bangulu ebotaki basisi pulaye kosala naisi bango sikoyo batia banani ba fenêtre ya bibende baporte ya bibende tokosomba couveuse oyo ekotravaille na nani na bapanneau solaire to bandobokola basoso plantation ya mbila ezokola très bien plantation mpe ya cacao très bien ezokola très bien alors telema etandi eza monene nayebisa yango to bando mpona bamandarine bacitron baavocat baorange na bahectare. Alors makambo nalobi na bino ya mercredi nzambe soki asali ngolu na ye tozwi mapapu na Brésil wo na bapartenaire oyo bakofinancer tozwi financement fini bisika nyonso église ekozala école ekozala hôpital ekozala amen. Amen. Balingami. Bon. Ngala nzolo bananga. Musala eza na besoin basali. Musala eza besoin basali. Naïbisaki bino projet à garage. Eza déjà. Nasi na sombi nani na loué déjà sika garage koinoni. Na loué sika ici déjà. Na pesi déjà mbongo bazotonga moi hangar na bureau ya kotia biloko na biso. Toza déjà na machine ya ko produire ba clé. Ba clé ya mituka wana. Na o ya télécommande. Ba clé ya télécommande na okangi mutuka na télécommande. Ofungula télécommande wana ba clé wana. Ouais. Oyo. Machine nango déjà ezali. Ya ko programmer be ba télécommande pona kokanga to kofungula mutuka. Machine nango déjà ezali.
ya kocheke mituka ezali nayebisi bango tosomba bacompresseur mpona kopakola couleur mpona bakwado et puis mpona kosukula mituka donc garage wana ekozala complet e bandimi basali oyo balingi bazala bamécanicien boke koyekola soki mpona kopakola couleur na mituka yo kaka soki mpona électricité ya mituka yo kaka soki mpona froid ya mituka yo kaka ekozala garage moko complet baspect nyonso ekozala tout garage koinonia eza deja nzambe na bonzambe na ye nga kutu nabongamaki mpona kopesa bango mbongo bakende na Dubai mpona kosomba babiloko ya ba entretien mituka non mutu moko awa na kongo abi non bo bitungisa te nga nakomana nanu kotekela bino yango en gros nyonso bozala nango besoin otekele bino yango en gros bino boteka na détail alors ndenge tozala na ebandeli pas de problème tozobanda mosala balinga sikoyo baza kosenga yo losambo sebe te bunda te tika masumu yoka nzambe tambwisa na nzambe makambosi amen naza koexplikaka bino makambo naza kosala bana na bino booriente bango na misala oyo toza na yango na 4 ans booriente bana bino na misala oyo toza na yango c'est ça alors bafrère oyo boza na misala te ono toza mokambi yo soki mécanicien soki oza déjà soki chauffeur kende koyekola mécanique kuna soki électronique kuna soki makambo nini bakisa boyebi mosusu c'est ça bakisa boyebi mosusu soki mpe kichauffeur emonani te okomi kozala nkaraki okomi kolefare mituka c'est ça epuis okomofutama eza nango te ke ono mosala ngo baboyeboye te epuis mosala nyonso tokosala tokofuta bato très bien nga nza besoin mbongo te ke non bino bosaleli nga mbongo nazwi bénéfice bino bozwa non nga aza besoin mbongo te nga aza besoin yo nde ozwa mbongo nga te yo nde tokofuta bato très bien neti ekolo wana tokofuta bato très bien c'est ça moto azofuta badolare na kindu kuna matata ponyo me nga nayebi na kofuta salaire na ngai koleka baprofesseur ya matata ponyo soki banani baenseignant ya matata ponyo ngai na ofuta koleka ye soki afutaka soki $200 par mois soki $250 par mois nga na kofuta ata $500 par mois condition yo molakisi mipesa na kopesa bana boyebi blague c'est ça mipesa na kopesa bana boyebi parce que na midi cafétéria ezali na tongo cafétéria bomeliti miliki nini na compte école donc molakisi ozotangisa déjà moitié na 12 heures oza na repas na yo c'est comme ça repas pe solo moi légumes pembeni moi nini mai ya propre parce que tokosilisa 2026 te compagnie ya nani akosala mai na kindu edimare te soki ozangi mosala awa toyebisi yo kende na kindu mosala ezali mbongo ya loyer okozwa kolia okozwa nini zu oza congolais oza na congo oza rwandais te amen balingami naza koexplike bino makambo nyonso soki olingi na yo oyokela na ngai te yangani ndenge Mose alobaki na bana na Israele
basoda oyo bozomona bona bango lisusu makambo oyo nga nazoloba na bino bokomona yango. Amen. 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 Nzambe apambola bino. Amen. Seigneur. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Ekomi na ngonga na yango ya kopanza na mokili mobimba. Bondela Nzambe kenkolo otindaki nga na lingomba oyo pona salela yo. Mosala ya lingomba oyo na mokili mobimba naza na bosenga nazala moko ya basali kati na mosala oyo. Bondeli Nzambe. Mokonzi na nguya papa na nkembo zwana lokumu ezanga sukana Yawe olobaki likambo oyo oza kokokisa lelo. Olobaki yango notre roi. Olobaki yango notre Dieu. Tokosuka na kongo kaka te. Mokonzi na nguya papa na nkembo naza kokanisa na ebandeli ya mosala oyo bagroupe de priere bandaki kofumbwama. Me Nzambe bagroupe de priere nyonso tu wana ekangama lelo ezalaka lisusu te. Mangomba mpe mosusu efumbwamaki lelo eza lisusu te. Mokonzi na nguya papa malamu me ngonge ekoki notre roi, ngonge ekoki notre Dieu oyo bisika lingomba no ezali kofumbwama ekotikalaka kokufa lisusu te paske mabele eza kobanda kosumbama. Na pamboli ntongo kitoko na yo mpona lingomba ya 101 km Kalima. Merci notre roi. Lingomba wana Yawe etongami na terre na yango moko. Mokonzi na nguya merci mpona lingomba na yo ya 63 km na nzela ya Kalima. Lingomba wana ekokufa te paske eza na terre na yango. Na pamboli yo Yawe na lingomba na yo na longoli na 2 km na nzela ya Kalima. Yawe lingomba wana pe lokola Seigneur ekokufa te paske eza pe na terre na yango. Lingomba ya 73 km na nzela ya Kasongo Yawe ekokufa pe te paske eza na lupango na yango. Mokonzi na nguya lelo lopango ya mwande esombami lobi lupango ya Lubumbashi ekosombama epaikani mpe lingomba no ekoyeba na kozala. Mokonzi na bakonzi merci nayebi mpe ke Kisangani lopango ekosombama, Uvira lopango ekosombama, bipaikani mangomba no ekoyeba na kozala. Mokonzi na nguya papa malamu merci notre roi paske nkolo bisika nyonso lingomba koino eza kozalaka
eza kozalaka locataire te. Mokonzi na nguya papa na nkembo eza kozalaka locataire te, eza kozala na lopango na yango moko. Mokonzi na bilaka nzambe na bikamwa zwano lokumu ezanga suka notre roi, zwano lokumu ezanga suka notre Dieu. Seigneur, merci na ozali koyeba kozala mpe kokokisa moyenge bene nzambe na nguya papa malamu. Merci na misala oyo Yawe oyebi na kopesa ekosunga musala na yo. Kuma masanzo na notre roi mpona garage koinonia, kuma masanzo na notre Dieu mpona élévation ya baport koinonia, kuma masanzo na Yawe mpona élevage ya basoso nkolo na bikamwa na pangolo mpona yango. Merci mpona plantation ya kakao, merci mpona plantation Yawe ya mbila solo na nguya. Merci mpona koinonia mpe oyo eza kotungama mokoki na bilaka nzambe na bikamwa papa malamu zwano lokumu ezanga suka na terroir Yawe na libele papa nanga naza koyeba ete Seigneur lisolo wana ekosunga musala na yo, ekosunga bana na yo, ekosunga Yawe basali na yo na pangolo mpona yango notre roi na netoli tokokinga moko mpona yango notre Dieu oyengele nzambe na nguya papa malamu. Merci na nyonso mpe mazozali koyeba na kosala wana lokumu ezanga suka na kombo na Kristo Yesu. Molingami olingaki koprie Seigneur bisika oyo esombami, mangomba oyo eko tonga makuna, bato baye bakovivre koinonia omoko bolingo osala elongo kosungana kokabola nyonso. Oza koprie mpona lingomba ya Mwanda, oza koprie mpona lingomba ya Lubumbashi, ozali koprie mpona lingomba ya Kalima, ozali koprie mpona lingomba ya 63, ozali koprie mpona lingomba ya 73, oza koprie mpona lingomba ya Alongoli, oza koprie mpona lingomba ya Omata. Bisika nyonso tu wana mangomba koinonia eza na mapangu na yango, baza balocataire te. Tobondeli Nzambe moyenge bene nzambe na nguya papa na nkelo. Oh, oza penza malamu notre roi, oza penza malamu notre Dieu. Yawe mangomba na yo ezali kofungwamaka, naza koyeba ete okodispose basali na yo Yawe na koinoni ya Mwanda, okodispose basali na yo na koinoni ya Lubumbashi, okodispose basali na yo eza na basali oyo olobela bango na tina na koinonia. Yawe na Uvira eza na basali oyo olobela bango na tina na lingomba koinonia. Yawe olobela bango tangu bamonaki lingomba yango oyebaki na koloba na bango lingomba na lobela bino yango oyo mokonzi na nguya lingomba ya Kalima. Seigneur sembola lobomu na yo Yawe koinonia ezala na bisala, ezala ya maloba te mena bisala moyenge bene nzambe na nguya papa na nkembo. Naza na confiance epai na yo notre roi, naza na confiance epai na yo notre Dieu. Yawe yeba komimonisa kolona nguya papa na nkembo, yeba na kosala na pembo na molingami. Koinoni ya Mwanda eza na lupangu na yango, koinoni ya Lubumbashi na lupangu na yango, ya Kalima ya Longoli nyonso noti kotangela bino eza na mapangu na bango bazofutela te. Nzambe aloba na biso koinoni ya Kinshasa ekozwa pe lupangu na yango. Toza koloba na Nzambe ke Seigneur ngonge koki musano ebandaki na Kinshasa tolingi komona sasa hivi maloba na oko kokisama lopango ya Kinshasa esombama, temple ya Kinshasa etongama. Eza oyo lobaki
et toza kondime tokoyeba kokokisa yango prière Seigneur. Oyenge nzambe na kuya papa na nkembo mapango ya koinonia eza kosombama na baprovince kilikili yawe awa na Kinshasa oyebasi na koloba lopango ekosombama mpe na Kinshasa etemple ya monene ekotungama na Kinshasa mokonzi na nguya papa na nkembo naza na confiance epai na yo notre roi naza na confiance epai na yo notre Dieu bapartenaire oyo bazali koya na misolo mpona kosunga mosala na yo yawe tokozanga te baye oyo bakofinanse mpo temple ya Kinshasa etongama mpo lopango ya Kinshasa ekoka kosombama naza na confiance epai na yo oloba yango okoyeba na kokokisa na pangolo mpona yango notre roi na netolo mpona yango notre Dieu parce oza nzambe oyo akokisaka maloba na ye soki lelo lopango ya koinonia mwanda emonani lopango ya koinonia lubaki emonani lopango ya koinonia kalile emonani lopango ya koinonia alondoli emonani lopango ya koinonia 63 emonani lopango ya koinonia 73 emonani lopango ya koinonia ondwata ezali etampe na yo esi etongami na kindu Seigneur nazoyeba na Kinshasa ekoyeba mpe kosalama ekoyeba mpe kokokisama na pambolo mpona yango na kombo na mpe tolingi koloba na nzambe un grand merci mpona ngonga oyo toprie Seigneur Yahweh donne le Dieu merci. Père Seigneur, pour Patricia, merci. Pour maman, donne l'homme qui avait des enfants dans le Gabon. Les hommes maintenant pour les Gabon dans le papa dans le Congo. Natidi la prière, baby na Kovanda. Yahweh, merci pour Nangonga Oyo, tu pas voulu pour Nango. Merci Nanyo, tu peux m'en dire tout ça la carte na biso. Zwana olokumu ezanga suka na kombo na Kristo Yesu nkolo mokonzi mpe mobikisi biso tobondelo boye amana amen totondi nzambe na maboko ok dimanche passé nazalaki na mosala nayaki te ofrande ezali combien Oui, mais c'est ça. D'accord, moi, bon, nazala nga ko bitukisa te na bitukisa te nayebi ke nzambe akotinda na ye basali na ye na Uvira Sere Esta, Mama Esta, ya Uvira. Nzambe alobela ye na tina na lingomba koino. Alobi na ye ke lingomba oyo yo okosala na kolakisaka yo un jour. Lingombo kusala makambo wana ndenge aexplikaka même ata makambo ya anniversaire yo bongama kaka na mbongo na yo bongama deja kaka na mbongo na yo parce que tokocommuniquer na kati ya groupe bana nyonso ya koinonia bakosolola quand tokosolola tokoyeba esengeli moto na moto acontribue na combien ezala bagénération nyonso eleka nakanisi na kati ya koinonia toza à peu près na plus de 12 générations